Balandier Congo Live Télévision, merci pour vous révéler pour la chaîne YouTube de Congo Live. Oui, le Belarabino, Matali politique, topé actualité en Boka Namso Congo. Les lots, un bel bino mon Mboka Trésor King. Oui, Penza, Azali, journaliste et analyste politique. Naye, Torolobela, Matali, Mboka Namso Congo. Le Lengeni Tozali Kokende, Mbote King. Mbote matondo yenge ingeta na bakolo Kongo nyonso bana mama Kongo bana Kongo mongali bana nzambe pungu tulendo bana vunji mkulu bango tu mbote na bango po nazaka résistant patriote journaliste analyste tikela ba mpaka na biso ba Mike Mukeba ipo bango ba panzaka vraiment ba analyse biso to yaka boto bunda kana maloba na biso po liloba nanga elekili kofi na kilo. Dans ce qu'on lancé, et si comme Mutazaki a le trésor qui a bondi singai. Oui, boni combat na ezali ko évoluer ndenge ni. Combat na ngeza ko évoluer mikolo na twichango sensibilisation na chango nde na lobaki na otika isu na médiaté parce que batu ba ka sa trésor king na baki to kabola résistance à média na résistance à terrain. Bato ba monaki eloko na sala po na minembwe, bato na bimisa po na minembwe, ba opé bazota la riako bazomona ba sensibilisation na okitaka chaque tongo na live na esprit ya auto sangana ka déjà to solola ka ba combattre le quoi ba résister le quoi ba presse penge ba résister le quoi ba Niko Mayengele ba résistant lokola ba Julio Mutoto ba océan de la presse to baki to fanda lisute to bima pour ceux qui ba yo kanga biso na terrain pour te bika ti balanda be mission na biso ba lukaka fraction mo ba kata vidéo wana mais comme je dis toujours, na souhaita bolo côté pe na ignorant ngote, na souhaita liwa te pe na ignorant ngote, je suis prêt. Au moins Lumumba, atika jamais ko lingaza corrompu. Mais bando souhaité biloko na ke il savait qu'un jour la mort pourrait venir. Il savait qu'un jour bolo ko linga ke ya. Yesu kutu obino benga mona nzamba leka na bolo ko mvuluzi ke mangwa leka na bolo ko bonga moto mpamba résistant pambo nazali. Ce qui est l'équipe na boloko sanité comme ils ont continué malgré ba biso banini yo moko moni batu batelemi pona ko bundela bande kona biso o bazana Afrique du Sud la police ebimi oui mwana mboka tokoma pe sika wana lelo tomona ki penza ba congolais ba ki kokufa kuna na ngambo ya Minembwe na est ya mboka na biso Congo tomoni mikolo mwa topemisi tolali tolamuki kuna na Afrique du Sud bazali ko boma ba noir tomoni penza lelo population bazali bongo sensibiliser ko koma kino na ambassade ya Afrique du Sud kasi ya kokamo ezali la police et pour na ko disperser population na ebite feu on esa mokola lelo oko ya tolango lolengeni ezola kisana monde entier ndenge ni toza faible. Omoni mboka oyo po bato libanda ba diriger biso babi celui qui veut la paix prépare la guerre. Peuple a se sauva kana douceur te. Peuple soko lingi omubi ki samana ba marche pacifique te. D'abord je condamne ba frère ba kenda ki na idée ya marche pacifique. Marche wana faisait marche violente. Parce que il fallait à 10 000 fois plus que makambo bande kwa UDPS basala na parler du peuple. Au Barcelone en parlement, il faisait 10 000 fois, 10 000 plus que au bande quoi, il dépêche baki ko beta ba député. Pour ceux qui ba député, ba beta ki bango bongo ba bambi mabanga, ba seni e bongo ba étranger, au ba bomi bande ko na bino. Tala vie, on dirait ba tout ba comprendre kilo ya vie humaine te. Moni vie humaine. Il faut que les loto komi ke au bomi congolais moko. Ba congolais nyoso na mboka ba telemi ba étranger nyoso ba respecter ba congolais po ba mona ke soko bomi congolais moko kotoyo bango kuna ba osani ba loba c'est ce qui se passe avec les américains. Si un Américain trouve la mort dans votre pays, le soir, le matin, le président Sénini, Maison Blanche, la presse, Nine Koti, président a s'impliquer dans le Kwana pour comprendre que Oya Koufi c'était un Américain. Yango ezola ki seke non tozana ba président ya ba Congolais, tozana kana ba président ya Congo. Différence monene entre ba président ya Congo na ba président ba Congolais. Président ya Congolais si kanyo so Congolais azali le quoi aza président na yo likambuso ko ekweleli Congolais c'est que ezuye po ye aza président no président ya Congo aza muto azomona ka mabele ya Congo azomona ka 15 millions ya Congo
na cabinet na ye eza mutu azomona kaka comment je veux dire azomona kaka ba ressources ya Congo oyo azomona bani lelo yo nous sommes minimisés, nous sommes amenuisés. Pourquoi? Il faut emaitsakana nga lo ba lobi ba na biso ba otuna biso to bima bazobate moi oyo esala malelo batu ba okomango bana ba otanga ngona ba histoire ya mboka pe ba koya kotuna yo mama Jeanne yo za ki wapi tangu Vital Kamerhe zwa ki mbongo media to bandolo ba Vital Kamerhe lié 15 millions yo étant journaliste olobela ka ngote pona nini oluka te wana to kende na fongoli ka branche moko yo zalaka wapi tangu ba gratuité ya enseignement et que budget na no salamité pour budget de monter décrit salaire et enseignant. Ce que yo zalaka wapi journaliste pour nous éclairer ba tout que gratuité enseignement et ça fax. Que gratuité enseignement et ça escroquerie d'éducation congolaise. Parce que non ba voter budgété enseignant wana no ba fouti elo côté y pas na bana o fo batanga na humanité bana fo batanga za na ndaku mais vous lui dites c'est après 2 mois bino bosa ba budget ya zo mbongo te. Tant d'engue ba escroquer ba congolais donc ba escroquer enseignant tant na ye ya okotangisa tozongi na oui moi na mboka trésor tozongi na combat on va poser ni poser ngana lo ba matali gratuité enseignement na ebité congolais un mot pas milo kaka modèle yo lobi ke au télémé likambo etali gratuité to yebi ke ba parents mingi ba na possibilité te ya kufutela bana bango kilasi kasi lelo oyo to mona ngo na mikili ya poto l'école mususu ezali bongo ya l'état bana batanga bongo gratuit kasi lelo yo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi azui penda likanisi tozalaka na Laurent Désiré et le Congo sa makate to kena na Kabila o babi Joseph Kabila bis et le côté lelo to komi na Félix Antoine Tshisekedi gratuité salami to moni bana biso pe depuis lundi ba pandi bazai kotanga kasi bino boni bozali kotelemela o etali bongo gratuité enseignement na lobby to za ba analyste to za ba zobate to telemeli gratuité enseignement te pour gratuité enseignement za droit ya congolais pour ceux qui attendent lelo enseignement comme gratuit ba futa biso na salaire à monsieur Chilombo te ba futa la bana biso minerva na salaire à monsieur Chilombo te za na caisse ya l'état. L'État se fout là-bas na Minerva biso to telemelango ressources en mboka se fout là-bas Minerva biso to teme il faut to abandoki mais to lingi ba projet ou ekoza réel ba projet ou ekoza concret et non au bazo ya ko distraire peuple congolais ba loba ki to maïta salaire à militaire et s'il na noté salaire à militaire et matière sikamote to ba moni rentrée scolaire gratuité d'enseignement c'est ça qui de ba démarche on est qui écoutez maman écoutez tous ça analyste nani afutaka enseignant pona mbongo ya fonctionnaire mataka nani na budget non ce budget zo mata pe mbongo ya nani peso sa nini ezo mata siko budget nanu babimisi yango te tozala na olandi makambo ya mokengelite. Est-ce que l'enseignement sera gratuit? Je ne sais pas. Et l'enseignement, l'école sera gratuite plutôt? Je ne sais pas. Yemokona nous mokonzazo yebate. Bino bozolo ba makambo gratuit on est eza souhait na ye. Donc ça veut dire souhait quand mais to sali pe ba rendre ya école to moni ke bana ba bandi et ça ba pesa ki mo ba compte ya ba 200 000 ba 100 000 ba rembourser les ba. Merci. Bo sala na ba rendre école ana bo sala pe bo ke ko tout na pe ba enseignant. Hein? Bon tout enseignant gratuité à école yo suis déjà nini. Pour ça mutu. Pour jamais to koki kozwa to encourager droit ya mutu mususu, droit ya mususu ça nini to longola. Moi je suis congolais, je me bats pour les Congolais. Tant enseignant a futamité ça droit na fois salaire na ye. Moi na bobi gratuité ya enseignement enseignant futamité. Enseignant na tanga zolela. Bana o ba koki ko sente po tala bana ba enseignant na ba soldat nde ba koma. Ko sente ba pa po salaire ba papa ba zo mokie. Bana enseignant ba koka kotanga université te. Pour papa ba salaire ba zo mokie. Lelo yo nga trésor king na lingaki na telemelelo ko ana te so na okaki enseignant lobi ngai na zwi mbongo na ngai. Bomoni ne ba pesi nga mbongo na ngai ne bandeli. Nazoki ko tangisa mwana na mbongo na libenga na ngai. Wana ngana beta mabo ça veut dire droit ya enseignant pesa nini eza respecté. Droit ya congolais nyoso ngana bundaka lutte na ngata pona droit na liberté à congolais à respecter. Ce côté on a droit à enseignement gratuité enseignement à respecter, droit à paiement et enseigner à respecter congolais na betelango maboko kende ko tuna ba enseignant wana bazui déjà
combien? Frais de fonctionnement, bazui, combien? Pour école, Istanbul en a frais de fonctionnement. Bolo bate karakeno, zongi se liba na bambongo. Bazongi se liba na bambongo, bana na fo batanga na ba livre. Hein? Éducation, ta bazonia éducation Congo ma papa. Pour avenir bano ba otanga bana na bango ba otanga na poto ba ko diriger banana. Nga congolais so na moni bona kobelela. Ba livre somba mi wapi. Kasi yo mo parent trésor king somela bana ba livre. Créer l'été ko pesa mbongo ko somba ba créer ba ko somba ba photo ndenge zaka na ba. Bon ça va. Créer et somba mité to tseka si livre mupanzi. Créer et somba mité. Journal de classe, fourniture, babi, ba para, ba osomba. Ba maître can, et somba miwa. Ba bon. Kasi na otange, bon la kiso ke na tanga. Nga zate ke na kosa o diplôme à l'okuta. Nga zu diplôme ya école primaire na école primaire de Kinzazi. Na matete moi matete nyoso ayebi yango. Na yoko tanga secondaire na ngai na collège Saint-Alphonse. Et puis, il y a un internat à Vanga, dans le collège Dr Fontaine, à Kita, na Kinshasa, après avoir un professeur, un moi, Mundele, na Vanga, de Bazongi Sengai, Baby Singai, Yakotanga, pour nga na banda révolte sokale. Babylon, ko wana nyoso m'enseignant, bakozana posa nango. Tango kutu ba ofuta enseignant mbongo mukie. Enseignant travail manuel les aralisute, et comment il travaille de Beltesco, na Masavko. Travail manuel, savon monganga. Travail manuel, papier hygiénique. Travail manuel, boy. Et bon, lelo, enseignant zuina nuelo côté. Peba laki na nuelo côté. Baby c'est que bakota la makambana tango budget ko sa nini. Espérons budget kalaté. Tout le monde qui mon collègue et premier ministre qui na gouvernement espérons bon que kokeli boso tout le monde premier ministre qui ko présenter bon programme na ekuna et pas abeli du peuple kasi programme oya lobaki na oya tangaki ezaki eloko moko te parmi ba point oya tangaki na kati ya programme wana tout le monde qui ba point ebela lobela qui peut sur ba journaliste etali bongo liberté de presse à lobela qui peut kozonga ya nzoto ya papa na biso Mobutu Tshisekedi na éviter plutôt bolimbisi nzoto te kozonga awa na mboka na ye ya Congo na Kinshasa na éviter trésor king okoloba nini na programme oyo mona mboka ilukamba tanga kikuna na parlement. Nazo regretter pour ceux qui n'abino ba journaliste bozo nyataka kamboka na biso mapa bozo nyata yango na makolo ngulu bino pe bolongoli makolo bolongoli mapapa na makolo. Pepe Ilunga, de grand-père Ilunga, vieux basali oyo ba présenté ba député avant 48 heures ezaki eloko mususu. Ouais ayoko tanga ezaki makambo kingakati. Bleu bazota batu po Pepe Ilunga signaki déjà nini ya fidélité na mutu mutu ango nani Kabila l'autorité morale. Donc ce sont des adorateurs des individus. Les derniers jours, ils seront condamnés na idolâtrie. Ceux qui ba loba, au moins tout le monde na makambuto loba te, même nzamba condamné biso. Kota la ba professeur wana nyonso. Bango de batatat. O balakisi biso les 10 commandements kozana banzambe mosute ka ngai. Kotanga komba nzambi tata na opamba pamba te. Kosala ke kote okumba mela yango. Kanisa mokolo akopema pe batela yango po ezala mo Kristo. 5e miemia tata na ona mama na yo. So na kena tina 10e na zola ki soka ke na uta kina ba chrétien. Balobi idolâtrie. Lelo Pepe Ilunga na oya zo sala. Bino bolinga to s'attendre na changement nini na gouvernement wana. Bon moni ke tango bato ba linga ki ba telemelelo ko wana ba wolola ki bango na salle po ba sala ki déjà majorité weza ke no to konzimeloko ata to escroquer ba mutaza na droit ko lobate. Tango ba congolais ba telemi ba député musu ba telemi walo ba oyo sami bwendeni bino bozalaki bokaki ba wololi bato mususu. Mais ya Jeannette tango Jeannette zo beta parcours na Tanzanie ba beti maboko. Mboka na biso ezokende oyo nyonso ezoleko nga na kolinga te Sylvestre presse ya bana nga lobi batuna nga papa ozalaki wapi so batuninga papa ozalaki wapi ata na kozana kunda na koloba bozongisa ba vidéo ya YouTube bokomona nga tata na bino na bando kita na terrain je pourrais pas accepter des choses tu es na liberté de la presse ezamba liboso te Pepe Ilunga tanga lobi yango mais c'est Chilombo pa lobaki yango
la fête à liberté de la presse. Et après, on a combien de bateaux de la presse va bêta ma fille? Bon, c'est sur la carte. Les 30 mars, il y a la Mouka. Bah, journaliste va bêta ma fille. Combien de journalistes oyo na UDPS, caméraman na ngamoko sadam ba tiens matraque na sexe. Ancien caméraman na ngapo comment na Congo dialogue. Yo yebi combien de bateaux ba beti ba on a kata UDPS. Ba condamné bateau na état de droit, liberté de la presse. Yo moko. Bibi Kapinga. Fumu Sabata waza même pas 4e pouvoir ya presse. Abenga na 4e pouvoir et 4e pouvoir na monde. Bibi Kapinga bima pona au constitution article 24 et lobby motonyo ça a droit à information pe journaliste ça a droit à recevoir information na source nyos mais Fumu Sabata akati eloko wana bolobela ngo bozo banga boza ba journaliste corrompu bozo boma média mboka opo échanger église ba journaliste ba musicien to luka to changer discours na biso lelo bokomi manipuler le journaliste manipuler na nini biso depuis que ba journaliste biso toza au milieu du village oyo moko akufi azalaki au milieu du village hier azalaki na RTNC kombo ya ndeko na Lushima batie kombo na na RTNC jamais Lushima Njata tika kozala bongo au milieu du village paix à son âme et na kombo na RTNC yazaki mingi batali bongo kabila yango na ngala la que les journalistes sont corrompus. Boyebi question bokei et pas Vital Kamerhe tozi moi 3000 4000 boko kangama ba reseller bino ba journaliste bozo kolanda boza corrompu pour Congo na biso oebeba tala to komaka ba kombo na bino na ba papier. Pour moi, nini, na fanda na groupe ba journaliste tozala souvent na sekabino to $4,000 VK umela VK salaboye na seki na bitala ba o ba message wana j'enregistre ça et bongo tangu toko kanga VK tangu batu bakolandela so ba moni ene fraso to kangiye na koyana banini wana obi batu boye bakenda ko so pe 4000 ezaka ya mboka ya Congo mais makamba Vital Kamerhe makamba Vital Kamerhe ibi mbongo eza mamba lokuta po batu basali banquête eza faux so baninga ba détruire personnalité moto bako accuser na makambo ebele makambo bino bozaki tangu Vital Kamerhe ya lia ki mbongo wana s'il te plaît aux journalistes balobi règle non na presse bobini avoir l'information, vérifier l'information et diffuser l'information. Tango RFI et PC information, et la presse internationale. Hein? Toi même ça mosala na bisote. Toi même ça mosala na bisote. Ce qui Vital Kamerhe moi que azwa mbongo wana te et que RFI bimi ake ko funda ba journaliste o ba diffuser ki message wana. Yo za journaliste. Oza journaliste te ah, excuse. Le quoi aux journalistes non, avoir l'information, vérifier l'information et diffuser l'information. L'information ne peut pas être diffusée sans toutefois la vérifier. Comment se fait-il batu oyo bino moko boloba ba décider que bango baza nini bolobi tonzima ya bango te tonzima information RTNC pe sabiso siko bino bolingi kondima kaka ya RFI pona nini po mekana ko yoka pe baza inspecteur à finance omona ki rapport et inspecteur à finance te natindelo yango otanga yango na fana ya mboka Vital Kamerhe avanda sa musala et mwana mboka ya pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi ezate ke popo sali obengi mwana mboka obengi mwana mboka merci Jean abengi mwana mboka mais soki lelo yo bobengi mwana mboka na kozongisela bino peka ba video kaka bango ba kwa UDPS nazoloba te mwana mboka Vital Kamerhe azali mwana mboka te nazo discuter te na lobi to aki kokuta batu o babanda komba oyo to zwaka o bato o babanda komba o batikeli biso to kenango na zana ba video bato ya UDPS o lelo ba obenga Kamerhe mwana mboka lobi babenga ke Burundi na zui maloba na bango et puis na lobi maloba na bango il est burundais soki bakokanga ngai na kolakisa ba video na nyoso biso tuto kende
Yo ça ba preuve qui Vital Kamerhe. Bango bazaki na ba preuve. Bango bazaki na ba preuve. Yo tanga na mona classe Kombo Kamerhe. Yebisanga yi congolais nyoso akotala émission oyo. O atanga na mona classe Kombo Kamerhe a combattre na tanga na mona classe Kombo Kamerhe tribune bango za kaboy. Mama, tolo ba makambo solo tala. Na lingite lobby bana banani kombo ya moto oyo nani honorable oyo alobaki makambo ya est mboka. Kombo na ezaka lisu nani? Tatana osango ya zala toujours na assistance. Honorable alobaki makambo ya bitumbeza na est, honorable azaka na kombo ba Rwandais, kombo na ezaka nani? Honorable oyo ya parti ni. Ay FCC, oza parti ni. Rwanda ozala na FCC. Rwanda ozaka na FCC. Esika oyo occupation eza makasi. Ndeko, na ba ke ba kozwa ngai un jour ba ko condamner ngai na incitation à la haine. Ya on a yebisaka ba bazwa ba mikanda na bango. Ba koma déjà Trésor Bukele King incitation à la haine. Bana o ba koya ba kotanga yango. Pe ba koyoka makambu na olo ba boyeba ke na bande ko défendre mboka nanga parce que eza constitutionnel. Ça veut dire Congolais nous se fait défendre territoire ya mboka na. Yo moni bani ya mulenge ba yena parlement ko soutenir ya bango Ruberwa. Tant biso to bi que décentralisation et cause balkanisation du Congo, bolobi ni de la kese que Ruberwa c'est étranger. Question aux journalistes ko ki otuna nga yangwana. Nani atanga na mona classe Kombo Ruberwa. Atomba mo sabe pas yebisanga za ki nani. Yebisanga azalaki nani. Na zana ta ya koloba lokuta te na loba na kufa na vérité na monoko polele vérité zo bimata na kufi mono vérité zo bimezo kota pa bato que na vivre na mensonge monoko akokanga po ebembe na ko pole ko umela te ko pola peba o ba koluka motu ya Trésor King tangu na kokota na mabele o ya Congo na ko bakisa makila ya ba martyr to ko venger na ba o ba kotika na mokili oyo. Oui, mon amboka Trésor King, to komi yo aujourd'hui ba po bozwaka na 15 millions na ba presse collabo pe bozana mbongo bozwaki pona kotanga jour musu na kosana tangi ba kombo na bi po moto okenda nga pe sika za te yo zaki na ba preuve sika o ba journaliste bazaki ba kabola 15 millions na amboka Vital na lobiti bosala ba message na groupe ba journaliste na zaka lango na kanga ba photo na ko bimisa message botalelinga o kombo nani o numéro nani o alobi azu 4 millions nani. Est-ce que yo tango yo ki makambo ya mwana mboka Vital Kamerhe pour nyo mekata ko marché te ozape moko oya bato soki yo ki likambo esali malamu te telemaka tango yo ki likambo oyo bozo salir mwana mboka ki azi boko 15 millions pour ni to sa kita moi mwana mboka pour ni te yo tango yo ki ke mwana mboka Dirkab ya chef de l'état Vital Kamerhe a yibi bongo 15 millions au telemi oza mwana mboka osali moi marche o lobake makambo yo esengeli ba traduire en justice a kende ko laksa ba preuve ce que ça paye à solo et ça dit que ça on ba chantage caméra yibi 15 millions à salibo. Merci pour nos conjuguer verbe yango mu yibi ngala kese le kwa yo koloba tango yo kaki ke ba détourner nos conjuguer verbe o esengeli na place yango yambonga na conjuguer verbe yango tango lelo yo bomona ki marche ele kaki lobby nazalaki parmi bato na bengaki bato na marche wana ezalaki pona naza na matanga leki ya mama na nga akufi naza mwa mobali merci naza mwana mobali ya mokolo il faut na kende bake ko ambome mama basala bwe yango nazalaki wana mais bato tout o bakomona sensibilisation nanga plutôt nazo sa na nzela je veille ba congolais ya koyebisa bango tozela lobité le changement du Congo c'est aujourd'hui. Quand tu appelles ça chantage ebité tolo bango bongo ndenge bino bolobi to tolo bani justice na mboko eza na maboko nani ya bato ya FCC to sa siko analyse boye ba pona nini babimisi Kamerhe bo Kabila zalaka président bo mona déjà ba ya ko sala inspection na présidence te bo justice bo pesi bato ya FCC bato FCC ba bi ke no bozo benga ngo état de nini de droit pona bakanga biso te. Il faut bimisa ba magui na bango pe bazo sala nini bazo sala pour lobi so bolobi ministre a détourné 1 million to lobi bango pe ba détourner ki 15 millions
tango toloba ke ba ko simbisa batu tous ba ko yeba te ba taliban ba rwandais o bazwi kombo bandeko na biso ba luba. Je dis bien bandeko na biso ba luba, mais surtout landi komona ce sont des nyamulenge. Mikolo tozo sala tozo longola ba ba kombo wana tozo ngisa ba wana ba kombo ba re ba ra ba ru ba re ba re kanyungu ba nyamureni ba remunani po bango za ba re so monika mutu kombo re za na kati komona no pasite po re wana kelo kwa Rwanda lobaka oyo ye yo apa prénom Renate tangelanga congolais o kombo na bandi na re room o tangelanga room ezaki soki surnom soki nini po kombo na matumona lelo yo bazo simbisa bango touche boko comprendre président bo tout na président gratuité enseignement lobi na yebi non te meza soué na ngai école comme gratuit. Mais le ministre a déjà publié gratuité et enseignement. Donc après 2-3 mois, tant que l'enseignant va rejoindre, marché, mais c'est Chilombo Lokuta. Bota ba touche ba ko simbi. Yo za ko accuser ba journaliste ke ba on ba les rapport à caméra. To zara na pe kuna. To zara na trésor king na présidence tangu ka trésor king le yo za ko accuser ba journaliste ke ba les rapport na caméra. Si to zara na kuna la présidence tangu to télémara ba betara mo ba journaliste so JR ma braque. To zara na wana pona ko zambonga caméra. Esui yo po nini. Boya na photo. Po mikolo eza nini? Vidéo. Trésor King a kozwa mbongo ya kamere. Or, na kendaki kuna poto dénoncer eloko esalamaki, balobi liberté ya presse mais ba beti journaliste matraque tanga zolinga koki kozwa nani interview Kimbuta. Na kendaki kozwa mbongo ya kamere te. Tangu ba pesa mbongo ya kamere Trésor King ali yango na koki koteka mboka na ngate naza na esprit ya Lumumba. Pe tango boaki koyebisa ke kamera pesi mbongo bozongi na groupe la bino monaka Trésor King atuni yanga yeza wapi Trésor King abisa bino bozala mikolo boko teka mboka pona mbongo nazwa 10 personnes na mema ba na présidence 10 personnes 10 jeunes ba journaliste te poto senga arrestation ya monsieur Kabila na pouvoir kako ya monsieur Chilombo ba pesa biso mbongo botuna bilenge na so Trésor King azwa ka mbongo wana kuba journaliste bazakite je leur dis soki tozwi mbongo bakoloba ke toyaki apona mbongo tozonga na kenda ba marche na ngala zo mbongo pa moto tout azali na pouvoir oyo wa pesa Trésor King mbongo tango azo marcher to tango Trésor King aye ko sengelo moko aye ko senga liberté eloko moto droit eloko moko abima na media lobi toliaka mbongo na ye ba preuve yango yo konga na za na ba preuve na ba journaliste collabo nazo lingande omoni nazo tozalo kwa nzambe to pesa batu temps va changer to ko pesa bino tango bosa nini bo changer poso to banzi ko tanga bakombo he oza yewe na sala ka boye ba loba ke o exposer batu pona nini o te yaki baninga na ote lelo bokomi même koke ko tonga batu neti ngato tongi ngai na bana zaka mwana matete bayana matete bako kanganga na matete na bima po yo tongi ngai pona $100 $500 okoteka mboka na okoteka vérité na yo ya presse soki liwa ya ndeko na biso RTNC zote ya bato te tango babi senga kufi na fanti na raisonner na bi oyambaki liwa ya lushima ndenge nini ya pasi ezaki ete babi azaki abelika mo maladi moka moke kasi bakeli na ngalema mbongo ya retraité ezaki te babengi na RTNC kokamwa mutu asara bajale lo mutu mo epa ya président sortant Kabila Kabange kasi lelo mutu yango na mbeto hôpital ata mbongo ya kobeta ata mo dipirone si sa fièvre ezalaki te lelo akufi okoloba nini tango na yoki ke akufi moto ayebisaki ngango Grâce Tumba mwana moko moluba nazalaka na ye ndeko na nga moluba concert na nga moluba ayebisi ngai akufi kinga akufi nabi akufi na moni na yebisi na bengi ayaki esika na fandaka na hotel esika na fandaka tango akomi na bandisi ko kotalisa vie na biso moni toza na droit ya kotrahir mboka te esika akei biso bato tika tokolobaka bolamu po tokolinga te baloba ke ozo sepela na liwa ya muto akufi mais sika akei aza na compte à rendre na bayima belo Congo po mone loko ebomi nini eloko mo amokie
soki biso ba journaliste to tikali ezote ya biso te bandeko na biso ba kufa na Afrique du Sud tozo bima tozo marché te pona tokenda kolia mbongo ba Rwandais bazoboma na minembo lobi na liaka mbongo na koloba te ke wana za Rwandais henga wana papa nanga bokoma kobenga ba dadi. Même la Bible vous dit n'appelez personne sur la terre votre père si c'est pas votre père céleste. Bota niveau ya péché bokomi ko commettre azuta na ye mobimba ya ko adorer Kabila. Est-ce que soit qui temps ya ko senga bolimbisi et pas ya nzambe soki azwaki temps kosenga bolimbisa te biso tokosenga kaka nzambe asala nini alimbisa ye me mabe tosalaka na mokili tofutaka yango ntina 4e génération yango babengi hérédité ayebake na nsima na ye atikeli bana na ye ngambo ya adoration oyo asalaki Monsieur Kabila bana ye bakofuta yango ntina 4e génération eze loko o ngambo na koki kotikela bana nga te soki namoni mabe na kotelema na lobi wana eza mabe eza ndeko mobo abenga nga lobi Trésor King yo lokuwa kako yina na okaka Tshisekedi o yina Tshisekedi na bi Tshisekedi wapi o ya kufa o te Félix Tshisekedi bengela nga Félix Tshilombo na ko comprendre po Tshisekedi tozo sangisa bango nyonso Tshilombo eza lokuwa nga so bengi nga ibukele o bengi famille nyonso bo benga nga Trésor nani Trésor King c'est que kombo na ngai eza Trésor King loba po nini olobaka na Antoine Félix bongo e ozate na malamu moko te omone pa ya Antoine Félix okoki oleka pe na media oloba na profitaki na émission na yo po na loba malamu yango siko na ko loba ngo yo po sepeli na question comme na suka lelo yo Monsieur Antoine Tshilombo malamu asalaka tango lobaka tokobima 80 000 personnes Kabila koboma mais ba o bakokufa tokotombola bango na place ya ba martyr ezeloko na zela accomplissement na ngoti lelo soki totomboli ba rosi mukenzi na place ya ba martyr te tango bozoke kozwa ba orphelin na Rwanda ba orphelin ya si bato bakufaka na UDPS bazali na landaki mwana mboka Chole alobi ezalaki projet pona nini première dame bandaka na projet à Rwanda pona nini aloba teke na sali orphelinat ya bato tout o bakufi na tango ya Kabila ba o babundelaki mboka to sali orphelinat ba orphelin wana to sala nini tozwa bango en charge est-ce que déjà basali yango bana rosi mukenzi boyebi nde bavivaka bana bandeko na biso wana nyonso boyebi ndenge bavivaka bamabota wana po bamakonzi nde balongwa na famille eza lokwa ngai soko olongoli nga na libota na nga mama na nga kolela po mwana na ye ya mobali ye yo Trésor King mais tango mama na nga kolela nga moto na kena ngambo te bino nde bato botikali na ngambo po ma ya miso ya mama na nga ekolanda bino yona yebisa mama na nga yebisa nga yo yebaka makambo sala soki lelo yo okufi kongo moto ya ko remplacer na libota na ngai na bisa ka mama soki ngalelo na kufi esika na kei na za problème te bino nde bato botikali boza na problème po fo bobongisa kongo po na bana ngao batikali tokomi na suka mwana mboka Trésor King mwambote mwa liloba ya suka na mokuse liloba ya suka ezali ke congolais il faut aluka à se respecter ba liberaka peuple te peuple se liberaka yemoko makambo tu ezoleka na Afrique du Sud bandeko na biso tu ya Afrique du Sud toza de cœur na bino tokomona na tiki ebembe ya mama leki na ngai ezobima lelo na lobi na ya ko marcher malheureusement bapanzi bato po toza de cœur na bino soki ana Congo tokomi kozwa makambo ya bandeko na biso na libanda na motema moto akosangana sakana lisu na congolais ata moko te bolingo za kati na biso ba congolais soki kweli congolais moko po tango bato bakufi na Afrique du Sud ba congolais bakufi na Afrique du Sud balobi te ke no moto ya UDPS akufi na Afrique du Sud moto ala muka kufi na Afrique du Sud to moluba kufi na Afrique du Sud to moyaka kufi na Afrique du Sud to mongala babi nani akufi ba congolais. Donc yeba ke soki lelo mabe komelio batu to okumisa bakomola bango elonga kozonga na titre ya nani ya congolais c'est que tango tozana bombo to boma ba titre wana to bundela mboka na biso Congo soki to moni mabe to beta maboko te to bunda po ete Congo yo esikwama
yango wana ezaki liloba suka na ngai napesa pe numéro na ngai telefone nayebi te soki eza permis mpo na bato ya aner tala bato ya aner basepeli bazwi bapapier nayebi te bozwaka bapapier chaque jour mais eza numéro mpe kaka napesaka na ngai chaque jour bazwi bapapier bato mpe oyo ya viola oyo babengaka ngai mpo bayuma nabengaka bao bayuma mpo kobenga ngai ogangi opesi ni kombo na yo ni esika ofandaka ni esika famille efandaki oza mobali ya tembe benga ngai Trésor King naza mwana ya Lemba avenue Boye bandeko na nga bazaka kuna tala na lobby omoni yo na kosala yo mabe wana seki oza nani mobali ndenga na loba naza mwana wapi ya Matete donc soko ye na Matete obina akoluka Trésor King ba omema basimbi na lito ye Trésor King yeyo pe nazala banzela numéro nanga 00243 82 381 18 51 oya yoki yango ta bandeli émission pour ne permettre pe ba vie ekota na oui tokomi na suka merci na ozaki bona sima caméra Gibo Tambela merci na balandi nyonso balandaka biso l'émission na msa kitoko de to sabongo na mwana mboka Trésor King Kolo Congo merci na Boulette Jokwa ya Gelor Bosunja na moni bongo bana matonge depuis France Junior Madeda les rassembleurs Ndiaye Motema ya Rachel Boujumbu pe mon vieux Roger Luma molobeli monene ya président Félix na bo sanité un doux tonton de caractère mon vieux David Olito pe Jean-Si Bomo depuis États-Unis ngana bino soki nzamba zongi te na bosani te na pesi merci merci kwa malamu yambaki biso pa Tatiana Osango et pe Joël Kombe plus clair mobima ngana bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya